Est-ce que vous avez présenter une émission de la chaîne Oyokani Télévision parce que bisona bino interaction ça la mara kitoko to se comprendre ka ya solo ndenge na yibisaka bino pesanga bongo na ko pesanga motema na sentimenté au sentiment de mema Samson akata suki azanga bokonza likolo donc pesa mingi nde moto na oso keza ko sala malamu mbele Samson akenda pas dali la te ko tika bon moinaye na pesi mbote na maman na la reine de nous de sika plus ali ozo yoka na te ozo mona te maman Esther na Paris na pesi mbote na ke ko pesa mbote na masele esika plus ali nzamba mona papa mbola na pesi mbote ya na office lombo d'Articus Business Sans Frontières na pesi yo mbote esika plus ali ba nyonso ya ngai mbote na bino yango yo basusu oyo mbote na bino bozo raté c'est parce que boko maraté boko montarate bosa na ke lo de na pesa mbote ndenge nini yo commentarate o lo baraté to bosa na okaka poza la kabongo. Internet est mataki kitaki et ya qui sala qui est comme compliqué tozo comprendre te 2023 et na vitesse moto comprendre tozo ngana 2022 to réparer pour to rekota 2023 to ni mais soki buto etani soki buto koki tongo etani to koti journée mususu ndenge wana nde tambola mo to kango ezate na ye lelo na moko mukonzi internet yende mama na bango na internet to beta na masolo nyonso ya internet po ya konzaka internet mtasimba bango na maboko désolé pour na on ça d'accord na ngaite lukaka nzela na esika ni okokota po tambola bongo na ko pesa mbote manike de jeunes yayo yango wana ngali nga opesa ngaya boye sala bien kimeza ba changer bisonde nini ya opesa mbote na ebisio corona etikala pe gumo kaka kimeza na ngolo nzambe Dieu fait grâce tozawana ba bona ne l'équipe biso tolexi ba bona ne bana ba beli bana ba c'est ça bien ta ko manga mo pe na ngamone na zabona yango na santé ko te déranger mais lokwa musala kaka ndenge to pona yango makasi so bazo mona biso te ya malamu te na pesi mbote na yago de mogo retire voizo na pesi mbote na ngana vision drama na mwasi na Karine drama azana kishasa yo sama na bango ya Willy Musheni Koda Mboka toujours des codes mondial toujours il est là toujours pour nous ngana pia na ngayo mbote te ko banga te zela libanga ondima à regretter comme on a deux restaurants na Orville na Puy d'Ixmen donc tozawana univers officiel balobi ba voyage ezali ba bourse ezali Chypre na Turquie donc Chypre na Turquie il fallait remise ya ba bourse ezala en décembre tirage ezala mais là il a fait que no bato nini basala ki ba concours na mboka ebele ya Afrique siko bato ya Cameroun bazwa ki mo empêcher on bato il fallait ça tirage na Kinshasa quoi bato na Kinshasa basomba ticket moké ba kenena basala na Cameroun après ba ya awa donc on a février tirage na biso esala d'accord univers officiel tozawana na pesimbo te na Francis Kalombo solution po babi debu bandal ngi mwana ngi telema mwana ngi ya debu bandal te mwana ngi ça debu partout debu kasafu be ya tolingi biso to na biso na posa te ke o nini tolingi mwana ya bandal nde ba pesa ye bandal po to ana ta ya mvuke facilement po Francis Kalombo na attaque to te place to kange so ça malamu te bozo c'est na bongo godem po to mona ke wa mona ke te abomi kishasa ye abomi bandal o mona bandal te mbula 2 minutes ma etondi mbula 3 minutes ma etondi banda ku batata na biso batikela biso ba papa na biso bakufana ba 40 ans na ba 35 ans batikela biso banda ku ya biso papa na biso baso ba mbongo na ba 25 ans déjà na ba dinda ku na bandal yo sikoyo yiko boma banda ku batikela biso ngamoko boy 46 ans na yebi atande baso maternité ba bien na sona na ngeza ya famille ba ata yo mo papa na biso godem poza omoni biso pa na banda to na église no kene nango wani keke na ngokela ya to sangani biso to so ba boy to marché to bana mboko to marché totality mande sili ala kisabiso camion oya longola ka salite na nzela makasi ya webi ya aokangisa ngana na ba preuve ke ba caniveau ya bandal ezali ba mama wana ba boaka ka salite na terrasse na sa ke basu ba kombola wana bazala bakangisa lelo te ba boaka omona te mama na bazala ka cheni ni bana baso komba mama église ya fondation ya église na ye o ba kombola wana bazala mais Francis Kalombo ezaki sonda ko eziki Francis to ko zoye mutu nyonso na bandal Francis avandaka na pigeon
Maman, etala chibangu muta komi abimi asimbi chaussure ne na maboko azwi boots alati akati singambo atiki boots wana na magasin afuti mbongo bosa po boots etika pa sentinelle compte siko soso pesa mutu 2000 tina fin du mois azwi combien nazo ebisa ya akangisa ngai bakangiso ngalinga kangisa ngai amona bayula boss ba obima amona banda de boy yanga na amona banda to ndako na biso kivunda 61 sali 100 un siècle ndako ko na biso ebia ngana amona banda lukuta te na amona papa na nga bota mawa na banda loyo koko na nga ngana bota mnya wana banda mama na nga ya zamona banda nde bakenda fene bandal mobimba ba histoire papa na biso ba histoire ba histoire famille na biso batata ko ya zamona bandal ngana yebi place bimila te ya na yebi kutu te ngali ngana yebe pa na mona banda parce que tuna mama ba pona nini akoko tika bandal ekufa bo oyeba ke makadama kimbondo français kalongo mutasala o mekimbuta bafinga na français pour makadama kimbondo bafinga ila nini kasi oh bafinga na pour makadama kimbondo ya siliki po muninga to muninga to ngi français bien wala mboka nga wala omoni bandal okokatanga mutu na kopona kiyaya kimbondo bukanaka ozo comprendre soki Francis mutatika atongere tina Joël itango atikelo te ofede bandotonga ofede tonga le reste tiledo kande bapekise batika ka o te tika tokotonga so bando tonga na ba propre fond na yo esa bien te boy ba député mususu les mannequins du parlement Francis Kalombo azaka déjà solution avant comme les mannequins avant comme na ba parlement ara na banda la pe auta Paris après ça ba solution OK ba mama oh mwana lingo teka ndako na mvuka so mvuka mama bino to bake ko fundo pa Francis pensa ko yelo te pa na bino afandisi abio na okangiso tika mama afanda tranquille so manda kuneza mkola okufa so ça yo zelaka et puis mkono yo ko attaquer mama ngamo no yo kansu nie anoko te pe na ba procès belé na yebisi yo ba procès tondaka akendaka yezi omoni ye yeza Yesu mamba bandala kitaka ye moko personnellement ndako uto zika toto Francis mutakene ko bimisa go dempo kende kuna ndako ziki kete akenda kate asola kana mutu te to yebite biro na ye na banda les awapi tozana biso na posa bo sama na ki biso tozana posa banda le bonga ya tala banda salité tu peux imaginer omoni kopal oyo banda séparé ici omoni kopal oyo so mayeye ekendaka mais mabele mai omoni bandal et supporter à charge nyoso ya selemba ou ya mai ya selemba ou ya mungu ya sana tango yaka mama tala mbula so beta makasi tellement na bambole omona ndenge mai ezako ya elulu ozomona mai wa tango ezoya na potopoto siko compter ba potopoto nyoso abwaki 5 ans ya manda na kati ya ba terrasse na so est-ce que to bika do balongola matamba moto balongola te bango ba kombo la qualité ya makadam bazo mwaka na terrasse OK il fallait ko kangisa ngo camion ba memi yango bakeko bwaka yango bazo sala salongo bazolongola po Francis Kalombo bande ko benga ba maître ache maître awa ache pomba awa ache pomba awa azubino ache bino nze on ndimi kokombola ba futo mbongo siko maître atele nazo surveiller yo ça me ça bien te olingi fimbu yo ba problème ezalaki banda le dinda Francis Kalombo na kimbondo banda le dinda te Francis Kalombo omoni Francis Kalombo de tanga abima député mbali boso tanga sala propaganda député nyo kwa maka mais ami ba ya zongo peta bana we banda le to go voter for de to liga ku to pesa ba poste golden boy kena o l'église abima na église na bima na ngo a délocalisant te abima na banda to ningi te to bopenza abima akende engagé mambolo ba na engagé rabatu aya okangsanga te aya okangsanga pour votre information lobby français yamba ibatu na bandala oyebi na otindelo image tinda image to chango kutu awa po bomo da bana bandala batonda tala sikoyo awebi ayambi bango te ayambi bango te français ayambi batu te moi jeune na saki ngabi to facile na obela l'hôpital de facile de tiganga na kufa ozabunga mlana ndako mboka kise to facile na kufa Nicolas na sabo sa misanga poso moninga na télé bana okosa na obeta matolo nasina rassembler ba jeune po et comment que tout maman nike Francis Kalombo manike mané na bengi si batunga boya na soka yete soka ye aka chance ya tonto passer côté ba mona ka voiture passer côté asubo ti côté ayeti akta po aye bibi comme na tinel kabu amona ba jeune ba matima beaucoup na tonto passer limbisanga harcèlement les cas qui na yo kufa vaut mieux mo traiter makambo na bana bandal ba luki ya
nayebisi yo babeta omona image bavanda tala na moi ya 14h à lobby bato bachaîne bavandi baozela Francis aye donc ye moko ayoki na plaisir ayebaki na ye te surprise ye aye kotala na ye mwana na ye azobela ya Golden Boy kende Manikobi no côté politique. Tika banda eza politique to so lobela mabele na biso na côté politique. Yo ngana makaba ya ba président. Ngana zo senga ne chef de l'état aya kolongola ye. Omoni charge oyo ba lo Gentili lokuta. Gentili aza gouverneur. Mutu na mutu aso place na ye. Point na ye. Tango ba tie po na banda yo sécuriser biso na célébrité ba bimba mbongo ti. Mbongo zo bima boso ba camion. Bon, eza pour des bol bani Gentili alongwa kuna bote Gentili a gouverneur. Tango mutu aso baza ko voter député provincial ya commune tel, ya place tel ye ba tie po na banda. Elo nya sala po na banda. Elo nya sala biso. OK man. Mais kon na biso comme ba fulu. Bana na biso akoti tala. Zolo to koma ka zolo et ça pour mbula tellement so beta. Donc tellement so beta mbula miso da mai ekoti humidité to saka ke touffé. Golden Boy pardon. Na bolingo nzabe so lingaka biso bimana yo na bandal. Ko makambo yo moni na okena ngo moni batu nyonso ngana za journaliste ya bomoko bandal. Na lobelaka bomoko na ya poto na ya Kishasa na lobelaka bomoko bandal debu. Siko za debu bandal. Mwana ngingi so moni ngingi zo simba te debu ngingiri. Bozo mwana ngingi bo changingi au linga ngingi ko so boza mutu te bozi Bikington. Bo tekuna au linga ngingi ko ka batu nyonso po mutu efala zo ngingi awanga na ya comment mwana banda to bende ko to fele. Oh bandi. Merci beaucoup Manike to pesi mbote bongo na yemo. Bon mona ba image. Francis Alombo bon mona image avant to kota na mamusu to linga to banda na show wana parce que mwana banda jamais la pongi tant que banda ndenge ba kotambola te. Yango bana banda nso ba telema ki bongo na bango ndenge ni ba lobby ndenge ni ba yambaki ya bango mwana bandal bazo senga zonga parce que yende mutazo faire revivre bango bandala ba époque o bazaka ya kitoko wana lelo banda de kotima ibanda de tondi en plein centre. Fali ayebaki même pas que nasta pas fallait yo roba bando fini abibino momonaka okanta aweza Kinshasa est-ce que va ça bino bashi yo ebite que na bamboka libanda fali asaka neti nzambe poto clôturer to comme ako asimbi ete soki abwakeli fali mai bo restaurant mutu nyonso zaka na Android otombola téléphone abandi kofilme tango azotindika fali mutu nyonso otombola téléphone aofilme vidéo ezala viral na YouTube. Oui, hôtel, il y avait pas que eux, il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens qui na bateau ba pana ina fali ba nekole mutu ayina abandon ayina fali pas akité. Ah filmé to sambu c'est ça. Ayebi mutu ko Virginie manga so akole fali sambu siwe. Oui, c'est ce que je disais d'ailleurs. Il y a moi émotionnel kuta makati ane tiyoti. Kuta. La bana na mensonge on ba zui di balate. Ah, une jeune fille. Jeune fille, on te qui 35 ans, jeune fille. Oh, il m'a dit que je suis qui 35 ans, je suis jeune fille. On est qui? Eh, Osaka na Shaba, Osaka na Kasafu, Bozolia Thompson, Obio, Nana, on a muke. C'est quand on sait qui peut comprendre comment muke. Oh, pour Nico, c'est que ça là. Eh, oh, bima baride. Ah, ça là, dit. Ah, tango bimi boy. Bien moi, muke sur 35 ans, bien moi, muke moi 25 ans. Oh, on a 25 ans, mais bien, on a 35 ans, boni boy. Boni qui moi muke boy. Avant de vieillir, il faut vivre. Dis-moi qui me colle, on s'en va racheter. Moi, tu es quelqu'un qui a coco, mais là, on s'en bien. Elle est guinée. Qui me colle. Manikena bomi dynastie. Clinton. Allo bakoto selewa ya kosala buna bomi tu. Yo to mona tu no question les ate po lingano we. Bomi dynastie ezate. Bango basaki dynastie pour combattre Fali. Basa dynastie pour combattre Fali ndende. Oui, basa dynastie pour combattre succès à Fali et Kita. Mais OK, bango na bango na walingi ba yokana te. Fala ça succès na mutu, fala ça succès Fali. Auta quartier te mo ka sauter pour comme na succès. Fali abimsa mission. Yo soma mission Fali na succès. Azate. Ba yebani. Mais Fali as un leader. Batala akai. Yo mais ça Fali le mois Chali ba sobortalo. Il a fait ça à cause de déception. Baba be bazara ba star parce que ko film da bimisa ba. Na quartier atezaki bandota su profiter. Et là
na bano comprendre pété Kofi na quartier ate abano misa ba jeune belé boipwani atete ba on liboso mais yemo pour ça succès anyama ana banga ngo donc abano banga pété banga bango te batie et puis là il aura bimisi année album ya quartier la terre année pour album viens na musique et côté on est na komisaka yo na sona comme le point mususu ba point nini kasi faire on est na point nini na bongo ndeni la ka bongo mais manjo États-Unis ya kufa pamba yo longo sanjo pa wata benjo ba besoin pa wata azonga eskamani kiaza doyo kangi pa kota wata simba te pas zuzu na peso mbote concert à Angola très bien passé très bien très bien plein ba image c'est quoi comme bomba pour chaîne YouTube ya la ba momo fait ya momo ni ba image ya concert comme exclusivité na ba momo comme exclusivité na ba momo pour ba momo pe na YouTube na ngo itala ya momo ni que non ba image ezana no bandate image ya concert à Martyr bima kiti ezaki pa na ba momo après panzani ya di dombala na pesi mbote pakani ngomba na pesi mbote pakani ngomba to pesi pena mbote kama bi pazuria pazuzu di dombala ba bi mokolite ya mokonzi na pesi goga mbote skazali prince babia kala tepe nzembo zobima abanoza na papa bimisa prince ko bimisa batbo ba prince ko bimisa nzembo te falia na nzembo na terrain ensemble prince za mwana ya falia na sens te ne famille cette zobetani ngona akobimisa te famille cette santé dans le terrain santé na vimba makasi mais comme les aka famille cette na nini na le bakoko ba commencer la famille cette ba challenge na équipé génération T babika rythme on a ka lwambo ebeti on a des gens ici ba maman na biso famille cette émission famille cette mystique na nzembo ya papa chéri oni papa chéri on a tout non 1 million de vidéos 1 million déjà donc balle de match Zebuka papa chéri azongi tibisa papa chéri moi ni ba mususu ezaka bien moi kata bazongi si bona Martyr et ça li makambo po ezaki na eloko moko ezaki fa bazonga po mususu baba évolue et kanga ki bango papa chéri félicitations Zebuka abana yo 1 million et l'équipe a 1 million de vues na ça bino bolingaka ngo bolelango fort tolelango ya obinde abwaki mokonzi na biso SK Samalukonde l'honorable non l'excellence abwaki kitoko papa chéri Chims Chimini en tout cas papa chéri félicitations na okina nzoto maliba de match bato bazeli yango na sepeli mongo nzembo ya Cardozo ebimi ezali raisonner na 50 ans pe kitoko très belle chanson très belle chanson donc papa chéri félicitations BCBG mobimba to pesi longi na biso ekokana lo balemo ya solo wana comme na suka na linga otika bato na mwa posa motema ya bikondonozo oyekoli yango wapi okomi neti cho donc pour la loi du Seigneur bon chilamwina on a payé ça musala va faire na danger on a payé pour na basa mabala boyo kango eza pas basa faut expliquer bango eza pas basa mabala eza yo kela likango na moko bobale ba femme mo ba respecter bango bazilakisi mwasi ndenge arespecta mobali mwasi ndenge arespecta mobali mwasi fa defanda mobali mwasi fa batela mobali d'accord Maniké Lobasuki eza nini kasi lobezaka tokuta na prochaine émission d'accord mabango eza te Morena pour clôturer Pamela Mayala na question bamote chez John on a pris d'exme to bientôt merci beaucoup merci Maniké pour na basekele nyo sebimi na kati émission na sepeli makasi merci talaka yo poza la razalaka merci ma caméra na zaki bongo na boni na pesi yo mbote kuna na ma caméra bemeli bino bidiki kitoko na ndako on se revoit très prochainement sur un autre numéro sur cette même chaîne que Dieu vous bénisse en attendant abonnez-vous massivement on a besoin de votre soutien pour avancer dans ce travail merci au revoir. Le seul bilan positif est ça.
détournaki boye banda to banda kaka boyiba to banda ina 15 millions et comme un projet à 100 jours donc tout ce qu'on doit 42 oh nyonso pe bakoyiba bakotokoyoka wana yaka des pères et des mères mais Mamadou Ndala kufela makila na ye na mboko azala jamais de père et de mère na bundi alakisi boki kona yango bazoka bamso bazoganga o des pères et des mères casier judiciaire ekufa na bapoto mino basala ba prison aussi bafe banduce na olingi bobola olingi biboka etambola olingi bao balingi kongo balingi babai mpona et na Congo tu as besoin que nous copier la Chine et la Inde tu dois la monter là bateau le temps parce que ça ils vont pas responsabilité ça là la route tout à tout là qui est là tu vas copier le pouvoir dans la bande là et ma belle là ma comment la pouvoir de nous là oui mais là ça veut dire la 2006 nata on a eu ça donner awa Paulo là on est là qui nous a capté on va on est capté là la bande là Tapi nara ya bino na ondezekwa mais parmi nous ça la ma confiance na bimadi na senga bino pe merci mais na la kisa bino ke oya bino azaya bino na soma nda utakiboto na fana et puis na sala tout banzele bo là mona ngane na peta alors que na c'est aba na repo aussi tout bana na dia na paye Weston na paye Palais pour la nakalo mais lelo Solo como la bajar o vamos solo. Ça depuis tout à l'heure après de. Danger. Wandega. Ndega. Sia biso salite biso tokenda bapito tante yaka kokangisa ngai yeyo panike tokota na makambo na biso internet ezomata ezokita ezosala avant na mto banda bongo papa moko akomeli nga personnellement abengi nga abisi nga nayebisa oke dynastie etikala kotekama na CD te donc moto ayebi soki basombaki ba CD wana kosi wana eza bagolwa bana yo abe eza kaka eza na plateforme banda na yo kasi plateforme Sony azaka na plateforme te siko CD ezalaka na Sony bamba oso ya Sony musique Sony azaka na plateforme te nga siko na yebiso avant bapesa disque d'or il faut disque nde tekama po news intellectuel bakomisa oko azoba ko siko CD tant batie plateforme nord ezala wapi osomona bapesi trophée mo plateforme nord bapesaka disque d'or CD d'or te boni baotia lokwa azoba sauter te nanga ko répondre nango parce que sauter tata wana sauter ye lokuta babimisa kasi disque d'or na bango nazozela yango na janvier naozela janvier lingi esebo moni bayoki soni bobimisa ngo bokangi frère nabimisi secret manike tika boy manike to OK ka malem pardon bon excusez moi bafana ça na grippe makasi on a ça va ça se comprend beau comprendre manike muta ebiso que non tango bazo pesa trophée il faut marquer un trophée on a des tekama tango pesa disque d'or comme il y a plus de disques on utilise des CD c'est ça CD peut citer parmi des disques alors siko tango yo zo disque plateforme nini et pesa yo trophée mais à Rose la parmi artiste le plus vendu na ba plateforme lokola ba Spotify ba biloko ya nyonso kasi Spotify nde muto epesa yo trophée Sony Music toyela comme ça de te parce que Nadina se ressourcer mieux sur cette affaire bon si matin Robert Tango Chanel pas bandai ka boto na PC ka explication Chanel ka pani ya binga ba ko gola ba ko sabino eza bango batang ba bango ba betenga bongo manike pona benga bango na biboya etumba ya wa eza ya obeba poni boko mosala interface pona benga ibi bozo na benga bino na bi audio yango yo to sani
Bobby est difficile pour se défendre pourquoi. Et le bébé qui n'est pas important. Pour quand c'est dans le chat, pour quand c'est dans le banc à bino, nous voit le couteau. On a mon chocolat. Je crois que nous avons un chocolat fingers et quoi les cannes de soigner au calon. Moi tu fingers Adamo. À l'écran à banda, Adamo va dans la banda. Chocolat babundina Adamo. À l'équipe du bossan d'Adamo. Bateau de bateau les voitures à quitter ma cola kimi. Avec confiance dit va mettre ma voiture. Ngada bongo. Ikambu nanga sona lo bango za solo o katanga mutlo kwa bakata ya Jean Baptiste. Ya wana bi. Bode ko banka makambo Bokei nini Bokei conférence de presse ya hérité Bokei vanda pembeni ya mutu boyoka na raté. Osala bon point. Mali mukolo wana. Ya laika solo bi kwa to bundi po bandal. Ya mamu a danser soka saka danser sa we rasta ba pété. Anga bandaka o chama kena na seke na bandal. Ba bimisa na conférence. Ba mema eliko ba boake ba bi o bandal. Mwana bandal to sala ba jeter. Amani goga, akoma ni mwana bandal po asomela mwana bandal kuna bandal. Okay. To comme ça mwana bandal. Mais kitambo nde mabele na ye. Ngana bandal. Po bimisanga soda po yo kanga po bimisanga no ya passe. Po ba beto ka jemo balongo ninga bato ba ke o kanga na komi suna bandal te. Po naza awa. Eza babola mo papa na so asala, eza makambo. Ya makambo nyoso na sala bato tant que na o clasher ya so. E ba ke so oui et soit oui musheni 2 semaines avant bakanganga. Si ta na moni ko kimeleki na bia rien non kima pona kei et pas ya pire. Oui musheni dada mundosi. Na bi dada benga wili ebisa nga yeyo. Baya okangana nkana obi mapa dada. Dada benga ingira bi yeyo boya ozwa awa biso moto ya na mbata. Ozo comme fali petanga ki bakanga ndati ne ba avocat. OK. Ozo mona. Alors tango ye na bandal, il faut ça la pekeba. Ko ba mot d'ordre pesa mara na banini wana wata wana. Natala ngabi omuta simba ken piana awa. Awa mona mamna ye. Boni ken pe ba bi ke bakangi na Belgique osala asa prison. Lokuta. Ya solo wana. Lokuta. Kena bana ba sa prison. Ba bi kena asa prison. Yo moni ba vidéo ngote etambola bandal obi na butu depuis 2 jours déjà. Non. Je te jure la vérité. Na routine de là coup sur ligne penalty de là que Ken ça à sa prison bakangi je sais pas si il y a on a des informations pas na yone. To le kia on casse tobeta masomo. Apparition ya sortie médiatique ya Noëlla Madinga essaye makele les mingi ya sona na muta okufa selon certaines personnes ba journalistes belé ba bimi na kati madusu na bango basiliki balobi que afingi ebembe et puis afingi bango alobi ke bango a traité bango de basakana na bango ba chef na bango et ainsi de suite yo moni afingi ebembe dai afingi ebembe ya Camo Lopez et tout ça afingi ebembe là eto alobi vérité que Camo Lopez alinga mobali to kini bien abi Camo Lopez ando finga na ba télévision alobi Camo Lopez moi na tikala orpheline pona Camo Lopez alingete neti ngai séparation ngana baba ya Camo mutalukango c'est vrai ngana fana na baba beli seta Camo amonaka yaya oyo osala soko okufi ba otangelo yango na se ya moi po mari misa mutilo batangelo ke makungana Camo azobima na Shokoro ayebi ke mobali nanga likambo libala ya Camo na Shokoro ekabola banda ba petit na ba fasha taka ba petit mpa ya ngana uti obota kasi bina bino bana bandal bon ya ko sala siko taka betanga eloko ningo na bana mbali na fine 18 yango moba soki ngana baba to kabona kapo na Camo Lopez sérieux Nicolas comme mbele yoka na chrétien na koko sila mutakufa makambo donc on va supporter présence à Camo Lopez na kona petit na nga yoko linga jona ngande nini petit na nga olinga jona ngande nini ko na kutana ya lobane loko te pas di kosi fa na nga biyo ye na olingi babia et puis ofana na bandana na kimbondo petit na ngwana courte vie o umela tenga balala na mobali na ngate so c'est que yondo boma etaliet e malobeza mokili basa mokili mali ya to sala mabe te to sa mabola modele mabe mukie batu musuma lobana bango tanga bimiselio ekangi e bando tambusa yo ya onde bobokela etina mbasa ya sexe ya ka babokela ka mbasa sexe te ce sont des filles o bana ko ke ko skola la mama ya bibembe ko bazwa makambo ya tangu yoso ko skola mama ya bibembe e salonde ne bomo ya ba Camo amona bandal bona petit nanga malinga jona nga lelo baba kenda ti baba kenda okufa ye be bataba mabala musu akabola ngote so kaboli moko okufa parce que ne bavanda kana ba se protéger ka ou bien ye mutaka olongola ye nde ba demo ba tsaki alongola baba na maboko na po baba kenda okufa parce que ye be secret via baba te
si qu'on débat na batikala orphelin nga na CPA na ata kufi na CPA nete parce que tata bana nga pa ku bakende kuna balinga na kuna oh bisa ata to ye kuna to continuer rando oh la pelo si nyora na mutakufa na nyaka na mutakufa nga pe na kufa de bonga nga libanga oh ah manike o choqué bato belé tongo lo babongo tina kufa bosa rando bosa rando to sala rando parce que ya kenda tika sosote punda te lo côté o te atika mwana baby ana mwana 5 ans lokuta oh manike lokuta ngana za mwana bandala botela e wapi baby mwana na ndo uniforme de mobimba mama na bamba zaka mobimba ba onyo so kuna famille wana kokana mobimba ni mwana na 50 manike lokuta aya botati et lo côté mais nga choko ratkanga na mama na charge suka la charge obi anatika na âge ni 7 ans anatika na bébé 7 ans mona bébé mona 7 ans ana de na 7 ans na bana mela ka biberon parce que on a problème moko boy faut me sake ka miviki on tala bana bana papa na bango abela ki to tika ka na processus zaki nzamba pambole bana ko mova na ma campagne ba na classe na voiture bumba moko ba histoire ici la raté ici voilà na ye internet na ensemble bazo finganga na internet na imisa ba finganga na papa na biso akufa ba finga magicien na internet likolo kamo alingaka babia nga na kaboy na babia akeko lokota demo ki abomiye mo sa demo abomiye yere bo mutane ngwana ta kufi na sepela no te na lobaka ke no ozabiente na sortie médiatique à Noëlla na sepeli nango makasi parce que alinga mobali ya Noëlla azaka pire pesa Noëlla aka pire Noëlla bakena batambola ka na mema ko pe mobali nanga mbongo mobali nanga pesa ngo kote na motana olingi ye yo alinga mobali ya Noëlla ou bien ta kufi ata yo mutane wa Noëlla olingi oh mwana tikala oh yo ka Noëlla nda bokola mwana sans attendre ngona sepelaka et bon to yoka na bon temps to boti bana ngana tika na bana yo kende te to yoka na boto yoka na neto bota boto kabola charge yo poso randa mga ba mema siko yo tiki ngana oya ngai nana tika ngana oya ngai mutatika ngam base ya makambo za nani intel aulingo Noëlla za hypocrite te alobi ka vérité on dit par rapport à comportement ba fille à télé ndeni ba ndo sakana ba chef ba TV tout ça là yo posa d'accord que ça mais naza d'accord parce que na YouTube pezali na YouTube pesa la mais na YouTube pezali ka ba chef ka ba chaîne ka ba YouTube ba chaîne na ba YouTube oyo bazo sakana ba te bon na même moi nani moi no alanda Karine afile on montre que na poto mo besari lokote akena poto sans ambition sans projet na bala chef à YouTube chef à la chaîne c'est quoi tellement que sans ambition sans projet comment Olanda Karine na sima yo na poto Olanda Karine otika mama na bana na rai Olanda no Karine no sa mariage ya zo sepe ya sa mariage te abala te za kanga lo pang même ninga petit na nga bo rêver mais au moins babali baboti pe bana na babali ye na nani bato sala soki libala moko wana dernière fois ah bato sala libala dernière fois mais oyebi moto yo akenda poto na objectif eza mwana to lobana rapete oyo nani oya finga Karine ya pembe o grâce temo te eza Pamela Chekola te na Cynthia Wadol akena no obi ke mwana na abaka bora 10 ans mais na yebi soki nani abala garçon poto te afilo rama na mukanda te ondi mango ana muti sans ambition o mema YouTube dina pa est-ce nga pani na zabo na ko ma YouTube na Paris na ko ma YouTube na Paris parce que nga za star na sala 16 musicien so na kena musicien na ma YouTube na Paris mais so na kema ma famille na ma YouTube na Paris na kema mnanga ah ya ba kena sans ambition donc yo otie 2000 € pour Karine sa mariage tu sais maman non combien et après na kabelo 2000 € il faut Anna 100 000 so Anna 100 000 tu n'as pas ce 2000 € te maman nanga na pesi Jonathan combien na pesi Prince combien pour na otie na ko dire 2000 € malade sia bon rêver banike tozo bango wana bana ko sala fier kabelo tia wa Olga bon ba potanaki ba bimisani ba secret na ba ki lesbienne. Mais apparemment le fait que Noëlla est na TV boti marambo ebele ba musu ba chroniqueuse musu ya kala ba bimi que ba bimana obali ya Karine et puis le fait que Noëlla m'a dit ngalobi ya Karine kaza instructe est-ce que ça insulte pour na yo eza insulte te alobi ndengaza tala insulte na injure eza mama na yo ebemba mama na yo tufi na yo tala ye kunelongi mabe wana injure mais tant babe oza instruite te angoti on t'a pas instruit chez vous eza injure te ya bosika ki fanatisme abuzoba bofinga na mela drogue na TV
eza injure te to esiko mpona mino ezaka nini bwa buzoba noela le mamba so aza instruite te bon tokei noela atangi likambo ya kamo Karine afinga ababia ti ese babia botaka kosaba émission ye pakufa opesi réponse alors noela bravo tobetele mabo c'est bien Jazz na banda o 0 sa vidéo chasse au kanka mnoko na sa émission en Afrique nti bino so botalaki Karine afinga babia yo Jazz ofinga nga na sala émission yo Jazz ofingi babia nga na sala émission yo fingi babia ça n'a rien à voir Marlène kasanga na sepelité na Ndumba Ndumba lele makasi kotanga Marlène na linga komi omoni zone o côté ya zone mabe o sepelate na nitan Karine afinga choko rapide bien na yo yona bali wanda ko sola ta Karine afinga babia o sala Marlène so meki kokota makamba YouTube na sambu iso ya dega ba kokota na DJ banda azala mona kama ko kaza bote na DJ mo banda bo bote na mbala malunga na politicien abota na DJ tewana lobi abota na DJ nini moko ezaka ana banda bote mo ezaka ana banda DJ na ngwa musique DJ simple DJ garçon raté abota na ye abota na mbala bien Marlène keba na yo kokota na batera mususu te parce que batera mususu pesa akanda Jazz wana finga babia Karine ba finga babia ngam na sala émission ba finga nga tamba finga shokoro bon sikota matani comme kamo toko ya kamo ngane na ya lelo te na c'est la presse somme na jet privé pour soit ba bien nga linga kayo nga na tika na cherche na kokoli ba wana rando na batu bakufa boyende nini mani ke malembe tana se soit ka epe nani na lera mbonga presse omoni bikindumba nenge memi okuna okay kamo siko basa kuna susu na mobali ya noela madinga bo bunda kuna boboma doza pena vrai kanda nango c'est là on a séparé donc on a séparé côté te ça to so ba likambo na lingate siko batu likambo eza juste bo banda osala on dirait ça spécial Marlène Kasanga Marlène yo silika yo nani yo youtuber te youtubers te o kota makamba YouTube yo muta TV yaya na yebi bakamno bele keba na o wa petit na ngato sola bien to zaka bien mba terrain yo comme kota avant kota terrain faut tout na terrain na manike za kande ni kuna so boyebi kaka longa na chali bako kota note toko beba na ninga mabe o YouTube on na ya on na ninga mo model ba finga na YouTube oyo alors tango yo zo ya zo lo makambo yo yebite o silika puka kama banda ko linga mibali bato ya abanda na yo alika na mibali no au sexopi ti otinde o ninga salo siko tala siko mutasa chilanga pasuti ya tika na noela na stress abumanga te tano soto fana tona tana bilamba banini mais esala osomona esa mtanengo na oliko na otambo na yo yezo comment ça va somba voiture pas no e pona noela oui c'est là on a c'est donc vous comprendre déjà réponse à Maniké Noëlla raison et Tikali Bongo à lobika marambo et ça la marambo de kana kati na biso makambo e muto asala ki tango kufite o changer ngote to beta lisonenge za ki Marie Misamu azaki ndumba to bakazaki ndumba yo pesu Marie Misamu azaki ndumba to basaki kasi po ne batu balobela ne batu balobela ko bino ko bisa Marie Misamu nduma po nini tango Marie Misamu afanda ki to ba kaka no alata ka shipa mulai azaka juste tango to yeko yoka keno azaka na mobali wa Londres mobali ye moko tango ye momo sa bimisa ete tango mo sa ko fesa nini abimi bimisa c'est pourtant gote masuka ta sa émission tango to mona Marie Misamu mo sa légèreté ko mo konda olinga gote ni mo sa nanza tu ko ngede te ko yim te to ko Marie Misamu sa nanza attaque servante to gote ko linga ni mo net ne bana mukangi desa ta mukangi desa bo abonga ni mo baza mo sina mobali ta ata mukangi desa bonga ni motema me awuta na chaki rumba to mona ka no to mona no mapo mo awuta ba bosi akena na bagato bivens akena na pala to mona ngo normal mais Marie Misamu zaki pena la sainteté qui parle oso mona d'autant to yo ba véritable so ba sara na ba londres ba mela ba drogue ni ba moti ke sabsu mabe c'est mambo we singa pona ken pene pesi nganto to mali pona mona face WhatsApp na ile ka suste Facebook ngala moni onka na internet on a tout Facebook na kana kina biloko o mutu no ngana lobaki voyage auquel na mimi bana ça sent mauvais pona ni na comprendre kati
akena bala yo wana bana 5 okena mibale pourquoi okena bana otenga samu ma bana ngabi kifuage okena okena bana ça sent mauvais akena ba suka to ba ebandeli akena anga kena ebandeli na 3 mais moko ba taxi ko akena bana ya mikema kasi ko suba kange bana na ba suka wapi hein te ba to bazali ba yamba bana ga ba to ni yesa ba placer bango ya ba kena ko placer bakene ko placer bana oyo bana oba misana mama na bango non toyela en tout cas so sale lokwa ningwa na secret toyela to bana bana wana ba mi keke na mwana ya 4 ans na to mona iba na mona iba na internet tant ba koma ba jour ba koma ba semaine ba koma ki nde ba olia na ndako mo boy to mona iba mais quel nazara na yaya na ya moi c'est na Londres Angèle Moussoïd à cause de bango za problème souté ya bon siko so siko bana pe bazin keke na makambo to réfléchir ka haute voix to éviter so baza inculqué te soki papa na bango mutu bana baza ba mineur ba na miki ba enfant ba ko inculquer bango ba ko placer bango ba inculquer bango mais par problème les siko papa ça so zande na eloko mabe mo pe yaya na ya bimeza te ba pesa yi mo yaya na ya obimatina ba pesa yi pe bana te ba placer bana ba ke bana ba faire adopter bana yo yebite na famille yo yebite c'est dangereux mundela sala batu banko awa tinda bana placement au mona kutu traste ken comment ba risque ningo wana bon toyoka ye nanu tozela totala soki mais toyoka ye ato bengi ozwa ete oyo po bendo bengi ye mais oui benga kina zwaka ete mais ka bengi na totala po menga na benga ye po amo pe internet le ba makambo ka makambo za na obongo te mais benga ye na toyoka nanu po bango balobi que non bakangi ken babotole bana donc tolinga to yeba bakangi ken babotoli bana ba ke wapi bana ba ozapa nani ainsi de suite mais yo za muta ken yo ne muto ko pesa biso di solo mwandam to yeba mais en attendant ba prière na biso eza tourner vers ye mamango le yango WhatsApp ne le kati ele ga sute ele kati WhatsApp na ele ka susute etika oleka depuis le 2 janvier le 2 janvier le 9 le 8 ou le 9 c'est que c'est vrai le 9 Ken Azara toujours connecté faut bien vérifier Coco paye Anna personne ok to continuer na émission bon to yeba so to sa ndini no bengota no ela madinga adilof na pesi ombote sika wapi ozali kimia na yo d'ailleurs to wana na kimia wana da poser ba monde ba betela ba mi contre mi katana donc merci parce que que Noëlla Moutaki a raison c'est bon il a raison d'accord azali pe choqué na makambo ebele komeli ekomela ki na suka awa yango omoni akomi réticente na baninga na banani parce que efuti pe ete lo efuti ete ayambi bango alesi bango même na ba moi so akufanjeli kama liena akoma pire Noëlla ouais ba mama ndeko kene pas nani manso na pas détruire comment ya Noëlla mutu ayebandeli na sombongo to mama Noëlla kota na construction comment oteka wa mapangu bozue comme ebele balingeli ebuli tonyata boso moninga bongi photo sepela ko Noëlla sa nani nene asala Noëlla ayakandi aboma ye akatai yana esa Noëlla sambelaka nzambe mbongo wana esova vi na yo ayaka oboma yo il faut mituna osala nene ya nini et puis nene azalaka ye mote ezalaki cop nene azalaki ka pion mokili mobimba esanganeli motu moko lelo oyo toye komona on dirait même Angélica Madeleine a kufa makambo ya Noëlla. Ah non, ne dis pas ça. Mais oui. Ah, na ebiso cop wana ezana yepe na kati pa zaka. Cop wana kota bato belé. Nene alia nene ape ba melayi. Na kati ya cop. Abimisa mbongo pa Noëlla mais mutu azaka en tête ya cop. Amela nene. Aleka bango tout. Tikolo babo. Oh, obi mamba somme obi. Wana ezaba somme ya wana te. Mbongo bazwa Noëlla ti le somme ngo yebana. Amona tina babimisa mibali ya bato mbongo yebana. Ba vina. Non investissement ezalaki. Le cop moko bien penza so le telema keneza kitoko. Ko ba zimbongo. Non bayaka. Eloko saka bakati Noëlla ka makolo bafanti na semezaki pa bakata nde mutu. Somo somo makasi ki camarade à Congo somo yanga alinga te vraiment nalinga kote internet eziki Mathieu Kiti Fali Poupa
à se rabaisser à niveau à Virginie à Simbaye na nzoto kwa tindika. Wapi vidéo. MK ko kama musite MK moni fali nda tele magana ba besenga ne balundo atemi na ba chubu po pousa pemini boya passe de tanka ko sala réflexe ya bomba mo senganda fali aloba na telema boye nanga telema boye atema pembe na makasi pourtant maître avec maître ngaka intervenir fali pa chai abetali to ko meka mais mutu ba leki na teva lobi ke fali pa beta yo le kuta alobi eza nango ndenge afali abeta yo bametre beta lelo ye wana na nzoto lokuta fali abetanga te fali aloba na ngai abi yo komo finga na olakisaka gifle lokuta aloba na ngai bisoko za na problème na nga lukanga nga nani tsa tumususu kendo yo ko ba mama na internet so za problème na nga lukanga na luka yo mtu apon ezebele abi fo luka mkolo sas mkolo loba sima kamna na internet na obeta yo parce que oyebe scanner to lokuta omone loko wana Virginia lobi yango parce que fali aloba OK fali obi kometa njo afinga fali batebe ba finga fali apesa bakoma ba ya ma fali est obi kometa Karine afinga fali est que fali beta Karine fali aloba na nga poezanga na ebi so ko fali aloba ngo poezanga fali kutuko noela kutuko bavandi na restaurant fali abengisi staff na ba noela te obosani na batano noela nga bavandi na restaurant nani fali abengisi staff na ba ya kolia bato a restaurant ya sécurité nde ezalaka na mboka libanda bamoni fali azo se servir banda fali banda olia filmo simoka azo filmer ma obata basilanese batalani babi papa wemba kufa awa batoyo mutu na bango susu ako kufa awa pardon oyo aso beta il très vieux papa parce que téléphone peut bomaka kata na elo bando luka ngwana même pas na ba besengande ba même pas que no moi moi na banga soki Virginie on na kat et ye ko sala tangu ba entouré na bagarde mba moko papa yo va net ngana fandi a fali na staff ne ba fandi wana ngana o filmer na bata tangu ba entouré fali ba olinga ba yeba nani ngo ba entouré belé bata ba Virginie madame donne ton téléphone madame donne ton téléphone ba yo ba telemi ba besengane ba te ba ba ngo siko ba yaki ba sala l'intervention en tant que quinoise on se comprendre journaliste na biso problème ni ba Côte d'Ivoire ya ba ya bo mais non besengane ye mais qu'est-ce qui est Yorobo ye mais pourquoi c'est une journée c'est votre journée mais il est en train de filmer Fali pendant 15 minutes on ne savait pas mais pourquoi madame donne son téléphone anga sanitant ba yoki ka filmer Fali bango payer basi ba compte no filmer point allez ba de bis comme ka pose téléphone ba suite téléphone tanga pas tanga nga boya ba chekraka na bimi na ye soka zali na vidéo yo azaki pe na batuti ya soki Fali ba beta ke mbata na Virginie ba kola ki vidéo za ngai za la viral ba kodi ya ba ivoirien ba nga ba filmango benga bata bango na bonde ba potana kala moi moi ya ko beta Fali mbata na Côte d'Ivoire ya danger on dit business ni sala yego moi je scooby doo akalokuta nani on scooby doo ye kasi akalokuta azaka na biso azaka lokuta c'est une monteuse Là, on va faire te. Ya nango eloko te ba Fali pa eba iteke azawana. Yende alanda ki ba coordonner Fali andi makolo Fali ti ake se retrouver na restaurant au Fali azalaki.